Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Soki moninga bali sepela ezalaka bongo bandeko. Libala tango yaka elakaka mutu teke na zoya. Soki mutu abali to sepela na biso. Soki mutu alingi kobala to sepela na biso. Parce que ba mususu baza na ba mbongo, baza na ba kombo, baza donc kandenge boyebi. Mais tellement ba condition et boy bango ba bala. Mais ce qui moninga bali, photo ya to betela ye maboko. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Nameme Libino Lelo, Papa Mike Kalambaye, le pasteur Mike Kalambaye, et Beli Yabatuto Yebi, Azalaka pasteur surtout Yamboka Nabiso, pasteur Moko Yamunene, pasteur Pe Yaba Fire. Donc, surtout le Bana Congo Nabiso, pasteur Bazalaka Fire. Pasteur Mike Kalambaye, Azalaka parmi ba pasteur oyo bazalaka fire. Bande konanga libala makambo libala ezandenge nini ebele ya batu bakolinga bakota pesa en profondeur bayeba libala ngo eza ya solo to eza kandenge ezalaka nango na ba réseaux sociaux. Bande konanga avant to kota kuna avant to kota pesa na mozindo ya muziki mozindo vraiment ya makambo nyonso na olingana nuna sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Bande konanga makambo bongo ya libala en tout cas et vous allez bientôt beta lisolo boza ya kovanda. Place nyonso zo landaka Étoiline Inès TV na osenga na yo zo penza kiti na yo vanda. Tia moi mai na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, moi sucré na yo ezanga kati. Côté mosusu pe moi ya kolia ezanga kanango te tia moi iloko kolia ezalaka bien olanda émission bongo ozoliaka on ne sait jamais bande konanga mokili ya lelo eza mokili moko eza na ba surprise ebele liaka na yo melaka côté mosusu matisa pe volume oyo ka bien Étoiline Inès TV na système ya kitoko wapi système moko ya tokos makasi. Bande Konanga, c'est connu de tout le monde. Le pasteur Mike Kalambaye azalaki marié na Madame Penyel Samba. Libala wana e simba kite kandenge bisonyo soto yebi. Et simba kite ba raison ezalaki ebele mais mutu o penza abimisaki ba raison na ye sur les réseaux sociaux c'était la servante de Dieu Sœur Penyel Samba. Jusqu'à présent le pasteur Mike Kalambaye azalaka toujours silencieux. Alobakate makambo o ya libala ya yena Penyel Samba. Toyebike soki makambo ebimi normalement il fallait toyoka ba kote nyonso mibale pour que toyeba nani nani penza azaki bien te na libala donc ezala bongo mais le pasteur Mike Kalambaye jusqu'à présent azala ne kaka silencieux wana ezala ka penza oyo nzambe ye moko ayebisa yeke il faut à garder silence na ye moyen pe aboya parole nzambe ezate parce que aza musala nzambe donc ayebi ndenge nini nzambe asalaka. Et du coup, tu es comme on a ba photo sur les réseaux sociaux, pas possible. Et belé abatu, oh le pasteur Mike Kalambaye a bali, le pasteur Mike Kalambaye a bali. Bande konanga, boyebi bien Étoiline Inès TV, azamutumoko alinga kane polémité.
nga na yaka na sala nanga analyse na ya kopesa information na yaka ndenge to sala ka chaque jour na système na biso ya tokos. Bande konanga déjà photo oyo ezola kisa makambo ebele. Ba oyo déjà bazalaka ba amoureur. Ba oyo bazalaka ba amoureuse. Déjà photo oyo ezoloba déjà ki soki mutu apesi ya bongo eza penza bolingo. Mais de l'autre côté, toyeba peke non, le pasteur Mike Kalambai azalaka pe na ba cousine na ye, azalaka na ba leki na ye tellement kande boyebi ki bonde kona bango ezalaka penza neti ya mindele parce que to monaka mingi mindele ata soki eza leki na ye, eza grande sœur na ye, eza petit frère na ye, omona ba bizu ya bongo bazu ba photo ba trouva kango normal. Siko na communauté na biso ndo te mona kango soki batu ba tie moi ba bizu ya bongo ba photo surtout ya bongo ezalaka kaka bolingo. L'autre fois to monaki ezaki na ba moi vidéo etambolaki etambolaki sur les réseaux sociaux. Ezalaki cousine ya pasteur Mike Kalambai azo bongisa le pasteur Mike Kalambai chemise. Et du coup bande konanga vidéo wana esalaki somo ebele ya batu bayaki kolobaki non oyo nde mwasi ya pasteur Mike Kalambai. Il y avait même de ces personnes au balobaki que non, selon Bible le pasteur Mike Kalambai ne peut pas se marier. Selon Bible, biso nyonso totanga ba Bible bien sûr ezo yebisa biso bongo ke non soki mutu abalaki eke a divorcé moyen abala lisusu ekozala te à moins que soki conjointe na ye ex mwasi na ye to ex mobali na ye akufi wana pe akotiko se remarier. Alors ebele ya batu balamusa ki sije wana ke no ye mutu ateyaka sikoyo akotiko bala ndenge nini. Bande konanga yango na nemeli bino lelo photo oyo to beta pe lisolo to sala pe analyse. Bande konanga pasteur Mike Kalambai azana ye jeune, azana nu jeune. Azana nu jeune, azana posa ya ko construire famille na ye. Kandenge zalaka rêve ya mutu nyonso tu na se ya moi ezalaka ke non Zambe apamboliye abali akomi kobota mwa famille na ye batu pe bakomi kobenga ke non famille tel ebele ya batu biso nyonso ezalaka penza ba rêve na biso. Sikoyo bino moko boyebi pona ba o déjà basi babali bayebi très bien ba réalité ya mariage. Bande konanga mariage eyaka na ba réalité ebele encore ebele. Mosusu na mariage soki déjà koyokana ezate ebele ya batu ba préféré na bango bakabwana. Surtout soki peut-être bozo yokana kate donc nanda kwa libala ezaka makelele na makelele. Soki ozana musala ozo se sentir quand même à l'aise. Mais soki ozongi ndako c'est comme si ozana prison moko boye. Ezalaka pasi bande konanga parce que libala nyonso mutu nyonso to rêve ya mutu nyonso ezalaka na bala na zalaka chez moi na zala shengai place o ba considérer nga neti princesse ba considérer nga neti prince. Mais soki ozana ndako ya libala koyoka na ezate makelele nde makelele bitumba ya chaque jour ndako wana boko vivre ngo ndenge nini boko vivre ngo ndenge nini. C'est vrai, il y a la parole de Dieu, mais makamosusu kande na lobaka bande konanga, il faut total la paix réalité. Le pasteur Mike Kalambai a zappé na besoin ya kimia dans sa vie. A zappé besoin ya ko se sentir que non, je suis le prince, je suis le roi de ma maison. De la même façon avec la sœur Peniel Mike Kalambai, elle aussi, elle avait besoin de se sentir qu'elle est la princesse, elle est la reine de sa maison. Mais ce qui peut-être koyoka nezalaki te makele les ebele, biswana swa nezalaki ebele atabino moko. Mariage wana il fallait qu'elle continue. Okende musala ozongi na pokwa o changer imère na yo yebike na ndako libalo yo place nanga na ndako nanga kini ezalaka te. Eza pasi. Eza pe passi. Na côté mosusu en tout cas na o batu bazolo baki non le pasteur Mike Kalambai ne doit pas se remarier. En tout cas nga na omona na ngate. À moins que ce qui eza volonté ya Nzambe kolobaki non peut-être que le pasteur Mike Kalambai na lelo na Peniel bazongana kimia ekozala na libala na bango Nzambe ko restaurer bolingo na bango ya liboso wana ya premier jour ekozonga. Gloire au Seigneur. Mais ceux qui ont zalaki non biswana swana bankamuyon se faut et il y a des choses sur les réseaux sociaux non. Le pasteur Mike Kalambai c'est un serviteur de Dieu. Azan a besoin surtout ya mwasi o ya kozala pembeni na ye. Bandeko
Ministère, surtout ministère, ezalaka facile te soki oza yo moko. Batu oyo déjà bamibali na bango baza ba pasteur, baza ba serviteur, ya minene ya église ya minene ba yebi. Ministère bandeko nanga ezalaka facile te soki oza marié te. Parce que ba tentation ekozala ebele. C'est vrai toza batu. Mosusu to lobaki non ye asambelaka ba tentation wana il faut atiango musika akotiango musika oui mais ba tentation ezalaka na niveau mosusu bandeko nanga tellement oza yo moko ser moko alobika ke non na kendo torsionner soki ndako a pasteur na kendo sala soki nini nzoka zo ya na misala na ye bandeko nanga siko soki oza na mwasi ba makao mosusu e bando kweya te. Tokoki kopesa te exemple neti ya ba pasteur Moïse Mbie. Lelo ebele ya batu ba finga pasteur Moïse Mbie. Lelo ebele ya batu ba lobaka mabe sur les noms ya pasteur Moïse Mbie. Pourquoi? Parce que le pasteur Moïse Mbie azalaka ye moko. Azana mwasi te. Yango tomona ki toyoka ki ata ba makambo ya ba Eliane wana eyaki nyungu sur les réseaux sociaux ezalaki moto na moto. Pourquoi? Parce que le pasteur azana ye célibataire, azana ye moko. C'est tout à fait normal. Ata soki moto azo loba makambo sol ya lokuta plutôt bato ba kondima ye kaka. Pourquoi? Parce que le pasteur aza ye moko. Ba tentation ezalaka totalement encore ebele. Et à part ça bandeko nanga pas seulement ba tentation ezana ba ka mosusu peut-être couple moko eye na ndako ke non le pasteur doit prier pour nous. Peut-être na maman il fallait maman asimba maman ya couple wana soki wapi mais soki maman azate atabino moko il fallait maman pasteur asimba maman pasteur azate. Et aux Hollandais ni wana opé sa charge ka mobali via mobali ya prière peut-être eza nango ebelete eza ya malungate. Donc yango na ministère ya mnene neti ya pasteur Mike Kalambai et ozala toujours bien azala na mwasi pembeni. Nga vraiment ba photo oyo kandenge boyebi en tout cas jusqu'à présent nanu ba pesi biso confirmation te ke non eza mwasi ya pasteur Mike Kalambai to monango kandenge ezokende. Bande konanga soki nga lelo le pasteur Mike Kalambai lobiki il faut abala to abali. Nakoyaka jamais sur les réseaux sociaux pour condamner le pasteur Mike Kalambai. Et d'ailleurs, ngayoyo, nakoya obetela ye maboko. Nakoya penza na ye inde na ye na beteli ye maboko na système moko ya bien parce que le pasteur Mike Kalambai yepe a mérité. A mérité pe kozala na mwasi oyo ko considérer ye. A mérité pe kozala na mwasi oyo akotia ye penza à l'aise. Oh, ya bando se sentir que non, je suis chez moi, je ma femme, je mes enfants. Et au sala bien mingi bande konanga, ya boende to lingaka. Ce qui le pasteur Mike Kalambai abali lelo, en tout cas bande konanga kozala esengo wapi. Bande konanga botia pe ba suggestion na bino. Ce qui le pasteur Mike Kalambai abali réaction na bino ozala nini. Potie la biso kana ba commentaire kandenge to salaka. Bandeko batia kaka botie na ba commentaire mutu na mutu awa to ya pona ko finga batu te toyo te po to ya te awa pona ko minimiser batu mosusu te. Soki yo ozana mwa ba idéologie na yo, ozana ba verset biblique na yo, oyo okoti ko sensibiliser batu mosusu en tout cas tiango na ba commentaire bandeko nanga ekosunga pe population mobimba na système ya nini système kaka ya oyo tolobela cannabis chaque jour ya tokose makasi bandeko na ngai ezalaka bongo donc biloko kitoko eumelaka nango te yango tomemela ki bino kaka ba photo oyo banungu ka ndenge zotambola sur les réseaux sociaux biso tozalaka awa penza pona koya ko confirmer koya ko sala pe ba analyse koya pe ko pesa ba information na système ya tokos makasi bandeko na nga na opesa nanu bambote na mama Vicky Mbonzo na pesi bambote na yemoko madame Kiyonga na pesi bambote na Linda Bukula za toujours mutu aliboso na pesi bambote na nga na madame Hermeline depuis quelque part en tout cas que Dieu te bénisse pour na musala kitoko sala kana chaîne na biso donc na pesi bino bambote ba onyonso balela Étoile Nines TV na système ya Tokos. Bye bye la famille et à la prochaine.